Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci Nabande Robalandinho sur Congo Winner Télévision. Bonne année Nabino ici quand sur les amis bino émission Nabisoto Lobela quand Nebi Sarabino l'actualité nous oblige. Bonne année Nabande Ronyo sur Obozana France, bonne année Nabande Ronyo sur Bozana Londres na pays ba Madame Sarah Kabunji la Cléopâtre. Bonne année na la grande Gisèle Mwamba la fille de ma mère de Paul London. Bonne année na l'infinité Fegel Vasemba célèbre star Angel Tanya Mukoko. Bonne année na Janice Esongo mais bonne année na Jiresi Fundu mwana mère Moussissa Paris Père Bakenaya. Bonne année na Christian Boulou, bonne année na Papi Mangala de Jarka Orpheleriche, bonne année na Kouloutou Cédric Mbakira Oba Kimatonge Bomoko, bonne année na Sandra Mokeli Sungi, bonne année na Betty Kabouya la fille de ma mère depuis les États-Unis, bonne année na Gianni Boyemba Tata Mosiabana, bonne année na Olga numéro 5, bonne année na Delgrace Silo, Beba Batu Attendant Milik de la presse, bonne année na Belinda Michiga, bonne année na Bavre Vonion sur Milik de la presse partout dans le monde, bonne année na Bandona Soboza s'abonner dans Nzela site au Congo Winner Télévision. Bonne année Nabino. Congo Winner Télévision et Kanesi Bino te souhaiter Bino ba meilleure vie. Donc 2024 Makambouza la malam Munzamba Sali Colonna c'est Akomisa Biso Poto Sasu Musandenge Bozolingela. Bonne année na Marc Masolo depuis Chikapa, l'homme qui a acheté le diamant sans discussion. Donc Mobalia Batu SP Kodia Père Barbara Naba Karel donc na pesi mbote mingi. Merci très cher abonné de Congo Winner Télévision quand Nebi Sarbino l'actualité nous oblige. Tout la mouki internet sont appelés moto par rapport à bande qu'on a biso fali pour pas me maki na poto mon bala batabi misimbongo na ye à côté na ambassade azeli bango ba visa bakende bakeko sala musala tinda ki bango mais comme bande ko na poto musala batinda ki bango bazo comprendre na bango te musala memi bango na poto bazo comprendre na bango te mbilinga na victime eza makasi yango biso toli bosa ba télé na bino pour nous éclaircir moi quelques éléments peu quelques messages oyo bandeko ba pesi biso na matière obiso mongo tozanango affaire oyo bandaki nanu gel show nande on a biso maniqué de John notre maman que je salue à passant bomona ki mbilinga ndeni ne kendelaki nande peni mambongo et dossier tokola mukasusu grâce temo baza délégation au soki biso to comprendre bien bazaki délégation bato balanda ki na sima bazaki yena ndeko na biso ba Aïdor Bokwala que je salue aussi délégation suka ya balobeli ya président fali pour balanda ki meto moni délégation na et qui na virus moko ya mabe et qui na virus moko ya mabe puisque tozo baté nani azolo babie kidimie grâce témoin ba preuve kuna pe bandeko ya air victime pe jali show azape na ba preuve oyo azotake ndeko na biso grâce témoke aza infiltré batindi kotinda il paraît aya kozwa papouche lupemba keletoyo aya papouche lupemba mais côté la ndeko wana si réellement que azala qui infiltré to kena to zonga to sona pembe pourquoi pas depuis Congo Kinshasa Bozo qui visa na ebo désactiva qui a monté. Il fallait pas visa yande kona grâce temo ebima. Mais visa grâce temo eko bima to moni mabe na été. Et combien na poto mabe grâce temo ebimi ka na poto pourquoi? Na ngambu mususu mai ninga na rapamba te. Que il paraît Quadra Kouraman Koffi Olomide Moutou a travaillé grâce temo a tindé comme piège. Akenda sala marambo obongo ba yokanaki mais tozana ba audio oyo ebimaki awa na camarade ya grâce temo aza ko témoigner boyi que grâce a bengaki ye ayebisi ye que non ma copine nana cop mobo ya $100,000 et pas Koffi Olomide ya kamwe 100,000 en plus la fille azo témoigner bi gaye ayebi Koffi Olomide te amona Koffi Olomide te ayoka ayeka na bafle atala ayeka na télé. Mais grâce temo à côté ça qui la fille wana n'appelle au bande sur la conférence yena Koffi Olomide malgré vidéo on kataki ben et kataki pour deux ans au moins quelques secondes et ça qui peut ya audio de on a témoigné que $100,000 wana Koffi fallait payer sa bango yemoka kamwa bibo tellement $100,000 wana ezape tellement za femme d'affaires et matisela yepe musala na ye na nyonso oyo à qui la faute jalousie ya gel chaud ou bien grâce à mon débolobi que azala qui peut être utilisé par Koffi Olomide toyebité
En plus, ba audio oyo pas moura de la presse. Pour biso internet si tu es bien, ceux qui mutazana audio ya muninga et bimaka mbala moko. Pour preuve venir mo pende na vandi babigo ba audio na mo za boye, otonga ki mutu mo boye internet yo, otonga ki mutu mo boye boye to ki ba audio mona niti. Ni internet to la ceux qui ozana audio ya mutu, en tout cas maman papa et là la raté. Directement tout le monde ba audio na fobima. Mais ba audio ya moura, c'est là ba analyse na tali na ba site ya bande na misusu ba confrère misusu babi, ba audio na eza monté. Ils ont audio mo ils ont monté puisque fallait pour grâce temo ba voix neza voix grâce te ba audio mo monté pour déstabiliser muninga mais côté la bande on a vu so pe musala s'il vous plaît air moko faut pas tout ça na bambeli donc ça sert à rien grâce temo le même qui poto premièrement que grâce temo na ye. Ce dobi qui peut pas falloir pour pas grâce moi déjà qui dans les États-Unis naie grâce moi qui dans Portugal naie grâce moi beta pe des tour naie balon yemongo à la fille ya le kolo pepele ndenge bino bolo barabino ba fille so pe le kolo ndenge ni so ya kilo so ya pepele ya za fille le kolo pepele on refuse pas fille le kolo pepele mais côté la siko tout autour ya fali pour pawana tout autour a fali pour pawana. Et victime des armes orchestre moko ya munene parmi orchestre où ils en mboka na biso mais pour l'instant et comme orchestre où ils ça la Sony parmi orchestre où ils en mboka na biso c'est que pour nanga président fali moni ba bureau nyonso wana baza apaka nde grâce te mo pa kei banda ko landela bango moko grâce à beteli solo ki yazane mobali azane mwasi ya fali. C'est là image auto zomona, c'est là audio tozo, c'est là message auto comme il y a sur internet. Nous on a vu ce mot sur Feneki mon compte que j'ai salé parce que ça la émission moi avec grâce à moi ça Zemi a fallu il y a 3 mois. Il paraît. Donc so grâce à Zoloba ou à Zoloba. S'occuper bande on a vu so ba jeli show bozo sala grâce à moi obino bozo sala mais yebe azana nuna ba vérité ou eza caché pour de tala ki na statut na comique azana na ba photo azana ba vidéo o yena mobali ne fali pour pas bazana kati ya hôtel o epesi maman na biso nana ketchup e bouger nerf et kati musisa nerf donc comme voilà l'artiste comme voilà l'artiste exemple acteur de monyango lelo. En plus, grâce à moi, si c'est vrai que Zabongo, fallait pas passer artiste, on a fait rigolo à l'obélo, mon biso artiste déjà, biso bastar déjà, de sambo na biso déjà kala. Mais comme on a une découverte na longolo na Kishasa, mais moi qui la poto le bas petit fali, bah tu me suis basimbelo ba kisi, me suis ba teglan mon pango, et ça peut la facilité. Donc fallait pas azo mériter ba respect et belé. Soki, babi qui vient na biso B52, kulutu na ngai edi badiata. Ceux qui peuvent bien dire que j'ai les shows, ils que j'ai la zone moi, audace moko boye, ils ont le balibossu à grâce. Bon, ce que grâce c'est vrai que Azouaka président yemoko na numéro 1. Na grâce, na j'ai le show. Nani o akoza pe moto gâcher mouvement wana. C'est grâce. En réalité, ce qui c'est réellement que grâce on bena que na fali ba betara solo. Ce qui peut fali on za pe mon bala grâce te mongo, il y a solo. Pour biso to yebite ndeka to zoyokela. No yemoko zo lobelela. Bande ko to mira ko tiana se ndenge bango ma misa ba barga libange zwindeke chaku ko sekate puisque bana basi nyonso bazawa na muta bien pas en réalité en réalité bana basi nyonso bazana muta bien zate poto mona auto mona internet etikalaka tozana ba vidéo na ba site tozana ba mission na bango na ba site na o bango baloba lelo grâce ngo ce qui peut ma bien na ye bon to boy était déjà bolongoli na mouvement. Mais des missions de salama trop pas naïe, des missions de salama trop de bola moi grâce temo na orchestre wana et monanité. Nyon so wana pour asolo la qui na venu ko follow mide, venez ko follow mide les là qui est à foutre là hôtel. Mais c'est que ne bobe c'est que na poto bongo bolonja qui était azana droit. Ana droit maniqué. O pe fala longole na Kishasa memi na poto. Manike na poto kuna ba base nyonso ba staff nyonso ba nyonso manike atambola na bango c'est du quartier latin. Et ça quartier latin. Po ndenge za boye
comment ça fait si so de vandi nga na relation nga mode na poto de na la na bango bon na relation na mode ya bato ya kitira pays vie onye musique maison mère memi nga poto na bato kitira pays vie tout solo la té c'est ya mutu liboso na yo benga na mouvement ezama nike de John en réalité pour moi nike pas trahir Kora bandeko décision c'est bien mais yambozo décision kulutu nga Edi Badiata pour yo za des gens koyiwana vous avez des directeurs en marketing yum des autres artistes yum doit la ramener tout le temps est-ce que vous réfléchir bien bo bengani na bino grâce bien sûr maintenant les autres au batika liwana baza pe na ba mabena bango o peza ki artiste pe goki kolimbisa te misusu pe ba pe na ba piège na bango. Donc c'est que bana basi na so batika liwana faut baza la contrôler le ko la gel le be ke ya za na contrôle la papouche ya za lingité ba toucher papouche ya za na sécurité papouche on refuse pas bravo ma sœur ozo sa musala na yo ndenge sengelaki mais biso pe na presse question le biso ezamoko est-ce que musala o efali amemela ki bino na poto bozo salango pour membre grâce bima awa manike ba poto na ngipe makasi na Jelisho a fini la personnalité à manike de John manika fini personnalité Jelisho batala ni ba agité batala ni ba guerre na bango mama fingi mwana kuna fingi mama na mama mususu otozama na pela ba mouvement mususu pe ezala raté tozo kende wapi internet yoyo ata kutu na internet ba geze église té mais biso mo photos à l'église tozo kende wapi donc confiance c'est pas ba musicien bandeko na biso bana poto ba chroniqueur ba chroniqueuse boltikeli biso nde o ba kino benga kan tout ça donc puisque vous zo kwa libabe moko boye po et comme il passe musicien a même sous mouvement moko boye ya ba chroniqueur ba chroniqueuse ba kene ko sala musala elongo na ye et comme non bo bangisi bango biso ba tika na kishasa so biso to ya support te biso to ya support te pour beaucoup mon bébé c'est la biso makambo fallait poser biso sinon to koka après to sala ba guerre on a kuna bien merci fallait pour pas pour tout warrior pour la vie. Bravo ma sœur so ezabongo mais to ko senga na yo grâce temo zala na maîtrise ya makambo oyo zana maîtrise ya makambo oyo puisque fallait pour pas artiste ya mukete na mboka kino na Afrique kino na monde fallait az artiste ya munene mais personnalité il fallait ezobeba en dehors de la musique il fallait dans la vie privée à ça la kalongoli à longoli qui aigle a commis penda timba ipupa nanyo les maris de Nana Ketchup les pères de Marcosis de Malka de Nani bozo me artiste wapi nazo bandela likam oyo bana basi nyonso bazawana mbuma malamu pe azati do bongo pe faut bazana pe contrôler kulutu di badiata ko lembate sala musala ce qu'il faut mauvais sala musala ada popo mupasula bo surveiller mutu nyonso o lobela fali popo mutu nyonso za pe mena fali pour faire la surveiller pour ba guerre oyo toujours est victime bozuta fali pour bango wapi bozuta fali pour bango wapi grâce temo zalayo Jelisho zalayo manike zalayo si ananga kisinjora de to solo la kuna ba vidéo na mbebele meno senga yo vienjora moi olembe sege puisque o ezui ndeko mwasi lelo lobi pe tanto ko pe kozana ngambo na yo ce que je peux dire qu'on a le peu aux appels en gamme de commusos donc il doit la car wana pour nous conseiller à paix bande qu'on a biso ce monde de wasali mabe azamutu ozongisi ya bouyete pour internet c'est la car na bato ba pe mena ba artiste ba lukaka mbeba ya mutumba moko babi misamandoki or tout le kana ba mabete tout ça là na pe ba mabete pour vie et suge pas falite vie et suge pas ferité vie souki na Belgique on a teboza vie souki na France on a teboza vie souki na Londres on a teboza vie ezana ma yana ba réalité nango ebele bon mo pe balanga nzembo bayemba rango jusqu'à présent vraie version vraie vérité et yebi kaka mutema fali yebi ka mutema ya ndo na biso grâce temo donc grâce temo wa ba maîtrise oye azuwana kalbi ka yazane warrior pour la vie merci papouche pour tout et yebi kaka bango moko
ata kulu te di asali ndenge nini bon na ebete tantôt président azala pe na ba vérité muso bete ka directeur marketing na ye to ebité mais obiso to resenga nous voulons la paix que non la guerre pour mouvement fallait ça mouvement munene elongoli batu na Kinshasa o bakana kité ba mona mikili na propre fort na bangote na mbongo na bangote na mbongo ba famille na bangote na mbongo batu ya fallait poupa le fallait poupa zo mériter ba respect ebelé fallait poupa zo mériter ba respect belé merci bande on nga to ka makana fallait poupa te to zape na soirée dynastie o ya fait rigola par rapport au mamone zo kendele volume de déjà eza déjà na terrain tozo consommer mais ba gola basaki ba organiser que lo moro bu soirée dynastie zo beta Kinshasa mobimba lobby le 30 bozana couloir kimbuta na bara Jino leader bozana ba gola nyonso ya njili ba gola nyonso ya Kinshasa tokuta na couloir kimbuta na bara Jino ba bibosomba CD donc bosomba penza CD bo consommer dynastie c'est qu'il faut et ça la bien donc bozala wana penza ebele mais to solo la kina mpaka tous on élément ya mpaka ye moko boka ndeni ya solo la ki par rapport ya mboro kota na élément ya mpaka tika to pesa pe ba meilleur v na Rititsona ba meilleur v na yo de la part des milieux de la presse oyaye donc Rititsona na souhaité yo ba meilleur v Kalo boutique ba meilleur v na yo molati si kademo di ba meilleur v na yo ba meilleur v na Laetitia Lunda Latisa Mboka Laetitia molati si ba meilleur v na yo na Flore Lama Flore boutique Latisa Mboka ba meilleur v na yo na Ritimo aussi Latisa Mboka Montréal so deux amonoko moko tous on a élément impaka et bongo to merci, restez branchés. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bonjour Miliki et puis bonjour Nabalanignon sur la chaîne Nabisonabike Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision Nabike PDG Mani Mwindu vraiment place à ça. PDG Azala moko na commune à Kalam na Europe donc PDG Mani Mwindu place à ça Nabike on s'abonner déjà. Isaunga 99 fois boss Isaunga Nabi on s'abonner Isaunga charge vraiment à Suisse et puis Ngando Maleli na PC Mbo de place à ça. Nabi élégant tour à maître Mika Mong on a dit que Plavesi Djani na Luanda Merdi Binga bah tout vraiment na PCPC on va monter Feza Schengen et puis maître Waza maître Gengo Christiana Bobila et puis star mis de 3 fois star pour s'abonner vraiment et ça l'a bien se va s'abonner donc na des cap à vrai tonton ingénieur des cap et puis bah tu n'as vraiment na lingara Isako poto na poto Jojo Kabuya bah tu n'as tout donc bah s'abonner vraiment et ça l'a bien Jojo Kabuya bo s'abonner de s'abonner donc des billets. Voilà, merci Yapaka. Boni basango ya dynastie d'évolution c'est bon. Dans dynastie volume 2 qui est vraiment kitoko na degré moko OK batebele ba satanda été au papa Hervé ko sala pour sali vraiment et puis merci na ba fanatique merci on a mingeza na biso ba fanatique et puis merci na ba fan club président Dilor ba tout na ebike ne vraiment bozo sala musala pour lobby tozana na njili wana. Alors le lobby demain c'est le 30 lobby vraiment na njili tozana président na kula kimbuta bara Jino leader donc basangisi ba tout au balinga faire rigola au bazar partout nabi ba charité les gaulois ba roya ba vrai gaulois ba roya ba tout au balinga papa Hervé ba roya ko somba CD na bango na $3 donc CD moko $3 sur somi volume 1 à volume 2 à CDD et à volume CD 1 à CDD à volume 2 sur somi yango vraiment ezala kitoko yango ne esala ke force et orchestre na biso et mata olie to lo ba banalité zongaki esala ki yango vraiment na bike esala biso kitoko po batu ba roya belé bama be akanam golo za mukolo autinda batu ba vraiment kusomba ba Hélène Kingombe ba autinda batu esala bien kitoko. On un peu tous en présence ça fait rigolo bien te bango bazana poto orchestre musu bazana poto fait rigolo bazana Guinée donc ezake biso nyonso tango moni biso déjà c'est que fait razan voilà pour y atambola na biso za Saint-Esprit so razan on tango tozo kae fait razan on a déjà kitoko na bike et les kitoko motani avalonge na bike na London mais maître Doli Chalako na bike les kitoko ya paka ba faire ya oteka ba CD to monongo kala to mono penza ba kala mais faire gola azumi son support ni po volume de te kami penza te ou bien promotion mo boulou le problème toza nango to yaki mingi na système ya vente en ligne ba te belé ba réclamer donc toza le seul orchestre to teka album ya liboso ka na vente en ligne CD ya liboso dynastie volume 1 ezaka na vente en ligne bande ko belé ba réclamer ki o bazaki na possibilité te o pe bazana capacité ba bi manière nini ya kosala te
pour ce qu'on dit on a besoin moi-même sous na inongo que vente en ligne est troublé mais avec CD aza na facilité au somba CD na été avec ça adapter malamoko yango to sali yango pona ba fan club nyonso bazala nango bato tout balinga na bonne musique bazala nango ezala ngo te pour so ina nini pona nini te to accompagner ka kelo bon ça là ngo tournoi ou bien bo bandara na njila précédent te eza nango ute ko zala partout donc ezo zala lobby vraiment ezande scope na makasi ya ba fan club nyonso ba groupe WhatsApp nyonso président na biso président Lord nde bazo makanisi na comité directeur na e to sala donc loko ezo ne tozo fêter mbalamo donc to zala na ya boire à manger et puis les méga et les chop chop na ninga système ezana bande o batuni biso est-ce que ça a droit d'entrée ou bien ya ka maman côté non droit d'entrée à $5 na $5 on a droit à consommation et au grignoter et ça déjà maman au fait dans un droit à consommation et au grignoter na dit que batu tout au balinga et puis sniper à bagouloa vraiment na PC mbote place à zawana dans sniper na PC mbote mambeza la hito 100 francs à Toulouse pe na yebi ke bienvenue sur les batu nanga tout de bazab héritier bongo batu tout ya ma Julia donc ata bazate ba otindara na musika batu na baya basomba ba CD ngiza. Voilà, merci en pas tu évoluer. Alors tout le monde qui affiche na page j'ai pas peur faire rigoler que j'ai sali à passant il y a Cor Arena maman sur kendeni est-ce confirmé ou bien non tu confirmation tu peux affiche de tout le monde qui un moment donné tout le monde se va retirer affiche te ezali donc ba Cor Arena ezali donc ba concert eza ebelé na Europe mais tous un système mon esquisse tozo sala yango tozo linga mbala moko tango tozo lancer loko na billetterie na billetterie mbala moko donc tozo lancer date pas tokobeta date bo mbala moko pour bando te kana ba billet tokobeta date bo bando te kana ba billet to dit to sala au moins système ya sikapo musique congolaise tozo na motema mabe trop eza que so mutu comprendre que mutu a robeta place akepa ba ambassadeur obo pese visa te yeboy mutu a sala boye donc il y a un ça qui bon basala bango na bango biso no basala biloko wana te bon zo confirme biso eraka te to uto mona mona bakai uto leka let's go orchestre to uto mona mona bakai uto leka ka sala bo ba biso kal bazongo tu peux pas na biso bakal wana ezala te po biso fanatique na biso za Joe Biden fanatique na biso ba fanatique na biso za ba Poutine oh nende ba fanatique na biso bato biso to betela bango bazo kele donc yango na biso ba niveau oyo bango ba jeune basala na ba jeune wana biso to sala te mais tozo prévenir kaka donc batu nyonso bozamna na poto boye ba ke tozo ya vraiment orchestre ezoya et ya wana bozala na bango ba Laetitia Dikapen tu na pesi bango bote orchestre ezoya nango kaka sala musala après ezongi nango. Si on parle de niveau ne oto wa ke bozana ba niveau na bango te niveau ya faire rigoler les niveau ni niveau ya faire rigoler les niveau ya ba Olympique Arlo Matumo on a fait ces mots là ça niveau ya faire rigoler les niveau ya ba Tutu Kaluji na musique à lelo si eza musique à lelo oh mais en réalité sur le tali bato zo tanga kombo na musique à lelo baza bana activité baza pe na ba fan siko yango umoni lelo yebisanga tibi ya lwa mumakiati yebisanga tibi ya Papa Rocher baza sous son kasi bon pourquoi ba baza ba numéro 1 po batika ba devoir bana ba numéro 1 lwa mumakiati Papa Rocher wendo koloso mutu nyonso na orchestre ayo na orchestre nyonso sala ah mais atoka qui veut déjà na ngambo ya victime déjà ba clair ça biso numéro 1 de bébé changa tina wendo ngotangi kombo numéro 1 c'est fallait pour wana baza ba ignorant ignorant pas mon maraté ignorant pas mon maraté donc wana baza ba ignorant donc mutu tangu lelo oyaka émission so le bobi so ebi Valère ya Liverpool jenga te c'est que ça ignorant obi Valère a couvert les goulois te oza ignorant obi Valère a tarik te ya des gamma te oza ignorant obi Valère a yan foot oza ignorant parce que total anaka ngana ebi te o mili siko bon temps on lo ba ke ngaka na l'équipe ba mili ki yona donc yo oza na qualité nyonso et l'équipe ba nyonso non wana za caractère ba ignorant avant bino bozala lelo ko tuna biso ba question boy ba ene na bino pe bazalaki. Oui. Donc, aux ana qualité moko aux ana muto yo copia. Très bien. Donc, tant que yo solo bangana l'équipe a tenu ce donc na muto yo pour copier za pam. Ya omoni siko na solo ba wana ba ignorant ba tu ba solo na ba manœuvre ba solo abi. Alors,
Dynastie volume 1, volume 2. Les produits, on n'est pas fait rigoler. Écoute ici combien. Il n'y a pas qu'à jusqu'à présent, disque qui bandim vous qui toko. Mais la production, on a peut-être tout le monde attendre, tout le monde a disque bimi, tout le monde a beaucoup de salaires pour promotion, ce qu'il faut, mais la production, on a peut-être tout le monde attendre. Ni les autres manquent pas de production. Dynastie de Bimi, tout les États-Unis combien de fois. Dynastie. n'a pas musicien Bamako. N'a pas musicien Balamoko. Mais avant tout bêta martyr. Tout les États-Unis. Dynastie volume 1. Tout les États-Unis. Tout les Nigeria. Si on parle de Nigeria, Guinée, Congo Brazzaville, bande qu'on a bien quoi conquérir na bino. N'angam bona balobarakia traiter bien maman baloko. Conquérant ya fait les arnaques. Na évité en réalité ça fallait pas de marché monter. Ndenge yo solana bataille. Pour être sur la terre ça vous prendre ça. Et moi vous avez au milieu du village et puis attendre au na baba yende conquérant na biso no bakosa. Fallait faire ça conquérant na bangoki. Faire un bêta Zaïre numéro 1. Ce que tu as noté, ministre d'archives. Faire un bêta Zaïre numéro 1. Oh, qui point nos Zolobana, j'ai pas envie à Oloba Komona. Abeta moté. Et ça parmi faire à Mbela Mongo et Mboka Oyo, franc congolais. Il y a ça la moté. Les Lonzamba yo soumena Rumba Forever. Aya pikenduba encore papa na ba nité mama ba kosie boyemba pone za to boyemba nzela mote mutu na mutu ayembi ayembi siko tango ayo kuta na kibatanzi la moyimu akumindi kama abe oya lisuma kambonate ah titika nazo ibso abe oya na ele susu te ndembe bien bongo ayemba bien par rapport ya nani ba tiena nani pour comprendre que fait rigola à niveau na bangote alors au moins tu as un problème où ezani que lelo ba jeune on tout tanga mukie yepe lobi tanga komi ke batu bakimie okuta sa abana on kozwa bourreau pela mais oui abana on kozwa bourreau pela na 1996 pour ba ki no beta ultimatum omoni makambango nde ekenda bongo ti lelo ndenge ezala lelo mpe esala babuko baza lisusu te nde bakendaka na lelo nde bafabrika bandeko baza est-ce que ye moko artiste oyo ozotuna fali kupa areconnaître aburo ki azala mpe idole aburo non ye aleki ne kaka aleki na ye kaka voilà bon mutu abongo siko baondima okuma et puis baokumisa œuvre na ondeni po ozoleka déjà bato nyonso oza fier na artiste atazotambola drapeau ya musique ambo na biso kino de banda nga naza fier na ye te parce que azokoyoka babillet kosomba ya panza na oza fier nende mutu azoyekisa musique congolaise soni mais oui sérieux mais oui oza fier na ye te na fier na ye te na fier na Yvette Mbi Azamiti na fier na ye te na fier na Rosine Bola Musenza apusana te bato na bango fier bango wana Belen Kingombe bato na bango wana bango fier Baniclette Kabanza ye na bango fier te baosala fier so ozosala eloko ezomona na miso ya bato faire rigola il parle pas beaucoup mais asalaka musala na ye oyo eza musique po lelo soko otani faire lelo toye na idéologie ya kosala répétition na plage bato tu badonke eloko na biso ozotumbola makasi kosala répétition na plage et ça est-ce que bato na babikini na bazoyoka esengo yango nde musique. C'est ça la musique. Musique est ça, kaka. Nzamba yokaki elenge, c'est David, l'homme selon mon cœur, parce que David chantait. Nzamba yokaka elenge. Yango attend yo posa moi sur la plage, baso banze mo akito. Bozo yokele. C'est déjà boza na paradis. Maman yango déjà boza na paradis. Eza na route mambo ya wela te ni te na ebike. Batu tu balinga va faire rigola. Tolo beloko te to sala eloko te bisoto. Se foquer quand na makambo na biso to se focaliser quand na makambo na biso ya ba disque na biso na biso ba champion ba le monde place baza vraiment ba staff na nga tout ba mojiro place baza vraiment na scène université. Merci bandeko balandinyo sur Congo Winner Télévision to tiko la sabino le mona paka ndenga bengisi ba Gaulois
ba Gaulois nyonso lobito kutana kulwa kimbuta pona ko consommer volume 2 bande ko boya na mbongo na bino boso ma volume 2 droit d'entrée à $5 ya pamba na Gino Leader ozana droit ya kolia ya komela na ya CD ndenge boyoki mpaka déjà APC liwana donc ngana bino nde tozabwe tozakara ana Congo Winner Télévision mais to kutani mikolezo ya soki sumasi azongite ba bonane na yo na rythme mode ba bonane na yo pe na rythme tsona oya biso donc meleke de la presse oya lingi mingi restez branchés sur notre site Congo Winner Télévision yo mutuna on so bonate abonnez-vous massivement sur notre site si ba bonane na yo pe na Joali Pepe Mobali ba voilà mutuna nga moko boni basango ya ingénieur Bat ba tufoni donc oya ngai le vrai de meleke de la presse depuis longtemps ngana bino kande na zo bisabino tuzana Congo Winner Télévision abonnez-vous massivement sur notre site mais ce qui est élément écoutez la kibino na bandaku tika topesa merci mingi na Dida Lumumba l'homme à la taille S ya zaki na sima caméra kino na montage na micro zaki nga bino miliki de la presse ce qui est sumasi azongite tokutani mikolezi ya restez branchés merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.